Bonjour, pe bonsoir bandeko na ngai lisolo ya Congo, nakobaka bosolo ekosikola biso. Tolingi koyeba na kotala video oyo ya Peniel. Nalakisi bilongi misatu wana, nalingi koyeba nani oyo tobandaki bongo na manzaka ya Peniel. To comprendre manzaka wana ezali ya ye. Place to encercler en rouge. Mutu oya nani. To comprendre, to confirmer mutu ezali bongo ya Peniel. Toye kotala elamba. Elamba bongo ezali pe ya Peniel. Chaînette ya croix. Moto oyo babimaki na ye alataki bongo chaînette ya croix na polo ya noir. Ye wana bomoni misapi na ye to encercler chaînette en croix. Et ye yo lisusu balali na ye to encercler bongo chaînette ya croix. To encercler pe chaînette ya croix ya moto babimaki na alataki polo ya noir. Et pour conclure, donc, ezali bongo jackpot te, ezali bongo Mike Alambai te, parce que goût ya jackpot eza ba chaînette ya minene. Mike alingaka ne ba chaînette vraiment te, sur totali tomona bien aza na chaînette te. Donc et pour conclure, donc mobali oyo nde basalaki ne video wana ezali bongo kotambola. D'après l'analyse tosali, donc bangwana mibale, donc to conclure ezali oyo nde bazalaki lisolo ya Congo. Bo s'abonner, bo liker sur YouTube na